Aussitôt regagné sa province après un long séjour de travail en dehors, la gouverneure du Lualaba, accompagnée de quelques membres de son gouvernement et une délégation importante des entrepreneurs locaux et internationaux, a visité les installations du lycée Mwanga endommagées par l'incendie du 24 avril 2023. Très affectée par l'image catastrophique laissée par ce désastre, Fifi Masuka Saini a eu du mal à retenir. Gagner sa province après un long séjour de travail en dehors, la gouverneure du Lualaba, accompagnée de quelques membres de son gouvernement et une délégation importante des entrepreneurs locaux et internationaux, a visité les installations du lycée Mwanga endommagées par l'incendie du 24 avril 2023. Très affectée par l'image catastrophique laissée par ce désastre, Fifi Masuka Saini a eu du mal à retenir son amertume. Elle a saisi cette occasion pour présenter une fois de plus ses condoléances les plus attristées à la famille de la feu lycéenne Danga, succombée de ses blessures lors de l'événement macabre vécu dans ce lycée. La première citoyenne en province a en outre promis incessamment la réhabilitation du lycée Mwanga après sa tournée minutieuse dans les salles des classes où elle a brièvement remonté les morales des élèves. D'abord, je tiens à exprimer ma compassion, toutes mes condoléances à la famille de la petite Tara. Que sa famille trouve à nous tous l'amour que nous leur apportons, le courage de continuer. Je tiens à remercier toutes les personnes, en commençant par les enseignants, l'administration de l'école, notre gouvernement, les étudiants de l'IFA, les scouts, toutes les personnes, la population qui est venue au secours de nos bébés qui pleuraient sur la toiture. Donc nous rendons encore grâce et gloire à Dieu pour cette protection pour nos enfants. Donc aujourd'hui, Dieu va encore donner la force pour que nous réhabilitons cette école qui a formé tant d'enfants, tant de jeunes femmes que nous sommes. Donc à ces jeunes femmes qui construisent notre pays. Alors que Dieu bénisse toutes ces personnes. Et nous disons encore bon courage à nos enfants. Les enfants qui étaient à l'internat, nous allons chercher un moyen de pouvoir les regrouper quelque part où nous allons aménager pour qu'elles puissent continuer à étudier. Merci à toutes les personnes qu'on n'a pas citées, mais qui étaient là. La sœur Janine Ilunga, préfet du lycée, a exprimé sa gratitude à l'endroit de l'autorité provinciale pour sa visite. En tout cas, vraiment. En tout cas, vraiment. Population, basoda kitu na Mungu. Dua yetu ya Mulumba. Tunashinda kutampolize quartier Kalebuka. Ni kulala tunakulamuka fujo inaanza. Hapa tushakushinda kutoka kufuasia kutoka kuferma. Hapana. Fujo moja paka sasa kukalibuka. Hakuna hata fason ya kunani ya kupita. Maibo ba jirofeki. Vraiment mnashinda tu. Hapana. Mais kama il s'agit ya ule mtoto unaupika kule kukishasa ni kupika shitoka hygiene winga raba ba jeune garçon kukalebuka huko maana fujo saa ya kiloko
Oh ya bilari bukongi bunaanza fujo bantu wanaanza kimbia. Baba wanakuwa mvitesi. Mama Mungu. Mtoto huyu anapambana hata mtoto. Moni bantu alerte. Vraiment. Si nous soutenir comme gouverneur wetu Kiabula vraiment. Hapa tunashinda tutenda kiajia tukaleke shimukalebuka. Hapana. Angara bantu. Uni kama image kani mubatoto aba beko nakomea imashiku vraiment. Chote kuangalia hivi hapana paka banasema kama kukubunga quelque part mwa munenda mbio kunani. Garia. Ona bwingi bajina fake. Hapana. Hivi yote ni jua nini maibwe, manina batoto kiloko. Akina Mungu. Hapana. Hivi ni bien hivi tu mkini yetu vya kweli. Hapana. Watatuisha. Oji ni kulamuka tu hivi busubuhi mambo inaanza. Mkini yetu vraiment. Hapana. Hapa tusha kushinda tunatokea kuferma hakuna mwenye tupite twende kwa makwetu. Viva! Naza kozwa serment na miso na bino. Na miso ya Nzambe aza likolo. Oyo elingi bino ekolinga ngai. Makabiso. Ndio afinga biso. Oyo bozomona eza mwana balikote singa batie na saki. Balikote singa batie na kati ya saki aza mobinga akufi nano te. Akufi nano te. Abima moko. Ndio yango oyo bozomona mwana zana na kati yao. Siko fungoli saki wana bokomona mwana wana zana kati. Mwana azana kati yao. Makolo ndako. Usikoko ya maziwa. Makolo ndako. Ndio basali biloko wana. Azate. Zoe! Bozo Zoe! Azoe! Ale bon Zoe! Ale fungula! Kangae na sima ndani. Fungula mtoto wewe. Fungula mbi. Gari ya tomato atafungula. Ale fungula. Atakimbia nani? Fungula. Nani? Benga nano. Umacha fungula atakimbia. Hapana kuyangula. Acha paka vile. Fungula. Umacha yeye fungula. Fungula. Kuna mtu atafungula. Fungula. Abata mutosha. Bachefu bakuye bakwa ni komisa kwa posta. Acha mwache. Chunga. Mwana yeye ana kati ya akina saki kaka mwana yeye. Sans contredire ni mal interpréter les articles suivants: 17, 38, 51, 53, 56, 57, 58. En guise de rappel, nous en appelons de lire les prescrits de l'article 58 et 59 qui disent tout haut que tout Congolais a le droit de jouir de ses richesses nationales, à l'État a le devoir de les redistribuer équitablement et de garantir les droits au développement. Quant à nous, la population de communautés diversifiées de Fungurume, soucieuse du développement de notre pays, faisant une lecture simple de voir comment les initiatives prises pour la modernisation et le développement
développement dans les villages patauge et bloqué chaque fois par les pesanteurs de causes endogènes et exogènes. Donc le constat est amer. Alors nous ne voulons pas faire de cette pétition d'un sujet du tabou, mais un outil déclencheur du développement de la commune de Fongoumé en particulier et du territoire de Moudi en général. Ainsi, après avoir constaté le 25 août 2022 l'érection des plaques de délimitation de la commune de Fongoumé. Donc voilà. Comme on est Jules Monière, on a eu des pestes, on a eu président Félix Tshisekedi, en liberté. Vidéo Mbasoro la chair des poules. Exactement comme à l'époque il y a Allemagne nazie. Mais pour des raisons politiques, le message passe. Tout ça pour Métis Moraza candidat, il faut écarter na makamna politique. Mais qu'est-ce que Métis va avoir dans ma makamna politique? Pourquoi qu'on tous les métis, qu'on englobe les métis? Monde des autres qui métissage. Monde actuel avec la mondialisation, les autres qui métissage. Car bien on doit comprendre ma camonate. Qui vous dit qu'un métis peut trahir le pays où il y a maman naïe, il y a papa naïe? C'est faux tout ça. C'est faux. Ça c'est quelle façon de réfléchir, quelle façon de voir les choses rétrogrades ça. C'est grave et puis ça passe, il y a même des chefs au monde, même journalistes, dans la télévision, dans le club 50, au monde, politiciens, ils ont appuyé bêtises à Jean Rouen. Mais nous on vous note, on enregistre, on note un jour ceux qui va déguiser la mise, ceux qui va mort, tout cas va koufi. Bino tout bon pour chasser les nazis. Bakanga marati le monde papa mort à 87 ans, Batama va récupérer, ba tiena boloko. Bon on a pour chasser bongo. C'est rétrograde. Batu bateka ba noir aux États-Unis. Antilles. C'était les chefs coutumiers, les chefs de village au bazara des pères et des mères. Ba tipo. Quel président ça les kana na Congo à la métis? Quel président? Hein? Mais pourtant président à Ghana kuna salama bien à métis. Les États-Unis on a l'exemple de Barack Obama. Sauf que même la France, même dans sport, au coup à un Kylian Mbappé, jamais à trahir France. Mais métis. À Botami Kuna, donc à même pas de père et de mère français. Mais le fait c'est ma Botami Kuna a eu mentalité Kuna. Cameroun, Algérie, Taliété. À défendre la couleur à France. Et de surcroît, Mouto a vraiment côté mon corps, a apparent mon corps. Il y a Mbokawana. Oh, mais il faut être malade pour penser comme ça. Oh, on vous observe, on vous enregistre. Le monde actuel tend vers le métissage. Si vous ne comprenez pas, il y a un discours, il y a un nazi et consorts pour consolider vos pouvoirs. Un jour, on va se regarder les yeux. Ministre Nabiso a été personne. Attends, il a l'honnêteté. Attends, ce soit bon qualité. Oui, à agriculture, oui, bako denga, ndeko brillance. Bako tika ye ministre ya Marco wana, bako tika na pouvoir pour nani? Bako tika pour nani ndeko nangai? Est-ce que ba député ba yego sunga biso vraiment? Ba yego sunga biso te. Ba tu ya Marco nanga na ko ya ko lobela ba fallait na bango te. Le ministre a pêché ensemble ça. Et non qu'on ni banda la yo zana IDPS. Ministre de la pêche ensemble le côté. Ministre na biso ya agriculture. L'agriculture, voilà. Ministre ce qui a la parti politique dès que ba nommé ministre a comme ministre national azali sou ya parti politique. Mais outa na IDPS. Mais outi na IDPS na famille politique na biso mais a ko sala musoni. Que là sur biso totangisa ke na IDPS aza ko l'accepter. Au moins, la série à Kalabadinga,
masangu na bokanga lonzu tout mais oyo Brillance Désiré Nzinga ata pima eza kolakisama te ngana ya kolobela motu ya marque wana eyali busoto eyali busoni akosunga tata mokonzi ya ekolo te akosunga gouvernement te esengeli badepute basanctionne ye badepute ya marque wana naza kosepela na bango te nalobaki na bango session avant ya suka yango oyo bokokende. Le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans, renouvelable une seule fois. À la fin de son mandat, c'est-à-dire Félix Tshisekedi, président de la République, va rester en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau président. C'est-à-dire ceux qui m'ont connu, ça le président va rester en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau président, même en 2032, dit la Constitution, et bien interprété par le constitutionnaliste élu par Sango Mokonzi. Banda, ceux qui n'habitent, ceux qui m'boulani, ni l'église, ceux qui 20 ans, nano ba matisa qui batu salaire. Les lobbies sont au kokisi yango. Bokoki kotuna ba soda, bokoki kotuna ba enseignant, bokoki kotuna ba minganga, bakoyebisa bino que lelo tomatisi salaire. Toyebi que ekoki nano te po makambo kosala bapasi eza nano ebele. Toyebi pe ke mbongo wana eza pe nano pe ya makoki mingi te. Yango bozomona tozo soulager quand même côté enseignement bana bakokende ata ofele comme ça baboti pe bazwi mwa mbongo wana epesi bango occasion basa eloko basa nango eloko mosusu au lieu bakotisa yango na classe. Donc ezopesa bango mwa pouvoir d'achat. Mais tozali kokoba se kokoba mboka na biso ezali mboka bwanya eza na biloko ebele eza na richesse ebele. Richesse na biso eza koyibama mikolo nyonso oyo likolo ya désordre ezali na mboka na biso na corruption. Yango tozali kobunda po to combattre mabe manso wana totala ndenge nini tokoke nango elongo. Général Fantôme, limbisa na uto kutona mbeta hospital. Mais kotisa biso kaka. Bokoto. Général Fantôme koza banzo fati beton toina mwa lumbangu. La fédérale technique et puis pour répondre bino atandenge tozobela kotika la batanya munya mutate. Oza pouvoir na biso. Tozo bango avec force. Na uto landa vidéo moko batia bahati basali point de presse na bango au général Fantôme atakaki bahati lukweko mpona nini ye général Fantôme azo atake mboso te bato nyonso baye na nyonso sacré bambemba te bato nyonso te kaka bahati aye na nsima chef de l'état na agenda kachengi bahati lukweko baye na nyonso sacré. Vous êtes la force, la colonne vertébrale de l'Union sacrée. Tant que tu as pouvoir, tu as bino. Est-ce que pas faute à Gibiso? Au moins, l'Union sacrée, on a. Vraiment, biso va combattre tous à la carte. Tous à la côté. Biso, bilan au bon salon des gens à côté. Pourquoi partout où nos membres, nos gouverneurs, Bazali, au bureau aux abadjans, Boli, combien de biso dans Bakou, nous serons là pour protéger notre pouvoir. C'est ça. Et puis, tu as vu mon fédéral te dire. Bakambata zo kufana biso totika la Kenya. Nous sommes à Kinshasa. Nous sommes devant ton bureau. Nazo répondre à ta nazo bela boy. Va porter plainte. Tout c'est la plainte na yo. Yo sa muto nyamu. Bakamuza kaya simateri ya kalemi wana. Dala. Mwana ma gouverneur wana akozonga. Yo yeko sala ndé affaire na kata politique. Fédéral te dit. Biso to kutaki yo oye. Soy muto ali. Omoni Jean-Pierre Mbemba ya yo yango wa. Mbemba. Ça ko accompagner chef de l'état sans problème. Attends bien bosso. Voilà bien. Maman Adel Kainda, les autres européens sont vraiment. Raison vraiment. Adel Kainda. Biso nous allons protéger notre pouvoir. C'est ça. Donc ça là on blague. Biso ton message on a Elima Bundagana Koisambo. C'est ça. Biso Bundagana ba somo na bino na. Et puis tu sais le komoko. Yo soko kufara kabuya. So kufara fachi. Mais biso tokotika binote. Mais ba communicateur on a la respect na kabuya. Kabuya masa bino. Na minito olia bambala kuna parti na PPL. Yo sa na ngo bana. Amo nina na binote. Biso bino ndeko kende
continuer à l'Union centrale. Nous, nos intérêts de l'IDPS, nous allons les protéger jusqu'à la fin. C'est ça. Mais bon, ça va en vidéo, on est là, on gagne. C'est ça. Merci beaucoup. Vraiment, merci beaucoup. Je vous promets de faire du Congo l'Allemagne de l'Afrique. nazwi moko ya kongola oyo ekozwa solution ya apasi ya bana Congo. Bokozwa pe wifi gratuit awa na site ya UPR. Ekofacilite bino misala na bino na kotanga na bino. Melengaki tout simplement na yebisa Papa Félix était yo na gouvernement na yo mobimba. Na yebi que tout Congolais surtout azo zela que 2022 eza année moko ya parti ya élection pour nous préparer 2023 pour tout côté na élection. Mais malheureusement gouvernement ya Papa Félix ya ngote wa negosala. Et pour pesa bino ba raison ba loba dans to kanisi mbote bongo élection na nizate bongo ya boye ezana noté. Donc yangwane koza la solution na bango ba basangisa ba politiciens surtout to sangana poto yokana parce que mbongo ya ko passer dans l'élection ezate bo pesa biso une année ou 2 ans de plus pour nato passer pour nato passer plutôt élection et bon dans ce que ba passer élection zamba yebi ke bozo lukabo tricher une fois de plus le lenge bo tricher qui na année ya 2018 Nzamba yebi ke bozo linga bosa la même chose et Nzamba yebi ba ya kokende na ba différents pays ya kokuta na ba président pour que ba yeba na ko soutenir yo pour que ba yeba na ko couvrir yo na ko ozo lingo sala na 2025 au ya proposition na yo pour notre ko sala d'élection ti 2025 au bato bazo zela na 2023 mais pour na yo ko sala ngona 2023 te pour na yo zo lingo sala ngona 2025 et ne loko zo lingo sala na 2025 tango ba candidat nous ba côté ma ko révoquer parce que mo luka bo tricher élection tango ba côté les alors zo luka déjà ba couverture o ko yeba na ko finika yo pour que loko ana eleka na facilité nyo surtout pour que continue na ko vanda na kit o ya trône o yo zanango na zamba yebisi ngai na yeba na ko yebisa yo que malgré ba plan na yo nyo surtout a rusuki solo lenga suki saki pharaon a rusuki sayo le lenga suki saki Papa Kabila akomaki na point oya akomaki na suka ayebaki susu te personne na ko s'en sortir et yango na zwaki lokola couverture na ye et nzamba yebisi ngana yebisa yo soki ye apesa ki ngolu wana ya kozwa yo lokola couverture na ye pour kayeba ko finika mabe na ye pour kayeba na kozipa ye mais yo kozanga moto kozwa comme couverture na yo parce que akolongola boni yo surtout bazingi yo pembeni akolongola bango et okotikala yo moko le même mutu oyo yebaki na kobomba Papa Kabila le même mutu wana ndako zala kali na yo ndako luka na yo le même mutu wana ndako luka façon yo surtout pona yeba na ko livrer yo oya luka so mutu mususu oya ko couvrir ye parce que yo kozanga mutu couvrir ye onyo surtout ya entouré yo onyo surtout bazo yebisa yo bazo encourager yo na mabe oyo zo sala ba odindisa mana mai et okotikala yo moko sans au secours peut oko se retrouver dans le néant et oko se retrouver kombo na yo na kombo ya papa na yo et ko se disparaître kati na mboka o ya Congo on a ba plan o zo lingo sala zamba ebisinga na avertir une fois plus pour na 2022 o ayebisa ki on a 2021 ako Emilio lengeno na Emilia président mon côté et même zamba ebisinga na ebisa yo pour na 2022 o ko banda ko sala toujours ba erreur na 4 na 2022 et là on surtout ko sala na conscience na yo ko trouver que za malam mais ko sala erreur monene pour na tina mboka na biso zamba ebisinga na ebisa yo ayebi ke olingi o livrer mboka na biso na maboka d'étranger ayebi ke olingi o livrer mboka na biso na maboka d'étranger en échange ya bien o eza pour na propre intérêt na yo moko en échange ya bozui o eza pour na propre intérêt na yo moko au Congo ezo bénéficier kaka na 30% et 70% nyo surtout Papa Kabila et plutôt excusez-moi Congo ezo bénéficier kaka na 20% et 80% surtout Papa Kabila ezo bénéficier na 50% et ezo bénéficier na 30% ya bozui ya boka na biso nzamba ebisinga na ebisayo ayebi ba plan na bino nyo surtout mais ebisinga na ebisayo et osuki sayo na kola
mboko yo zolinga o livrer na maboka banguna mboko yo déjà comme pembeni déjà bosali déjà bakalikili nyonso tu bozoye bakado le mozo lukaka de lengeni bokozwa nzela pour que boka bo pesa yango nzamba ebisinga na biso même mboka wana akofrapper lo likolo na yango makila ba peuple congolais wana oyo zotangisa butu pe na moyi ezo ganga liboso na ye e makilana ekolando lo lenge makila ya bel elandaki kaya lo lenga ko makibite lengana même lo lenge zambalola akolanda ayibisinga na rappelo lisusu papa Kabila na 2018 azwaki lokola couverture na ye et yo na 2025 kozanga couverture parce que yo akolongola bon nyonso tu baza pembeni na kodindisa bango na mai le lenga dindisa ki mapinga ya falo et okotika la yo moko et existence ya autorité na yo et kozasu na kat na mboka na bisote parce que koza le seul président oya za koza la minérable kat na mboka oya Kongo ezande yo président liboso oya kosala eloko moko to tout olo ya mandat na ye ezande yo ndenge kosila président liboso akozala Emilio taba Emilia mon côté na kat na mboka oya Kongo ndenge yo kozala Emilia e kombo na yo e ko exister le société na ba bisinga na bisa yo vomi kombo ya mobutu tikala kata na monoko ba congolais mais yo kombo alongola ngona kata monoko ba congolais ako frapper yo elongo moko na gouvernement na yo débat 2022 o eza année où commettre beaucoup d'erreurs beaucoup de fautes Zambé muta pousser bino moko